Et là, quand le monde est défilé sur Internet, ils ont publié là, quand on se dit, maman, yo, ceux qui sont déjà prophétés, ceux qui ont utilisé par Batama Boki. Tant que vous avez tour, il y a moi, il y a ma couleur et belé, ma câble, belé, ma bon côté, ma câble, fille, voilà, ngenga, tétilelo. Fini, wana. Fille, voilà, zozo, wana. Au monde, il y a l'eau qu'on a sur les canaux, Katia. Tiens, comme ma prophétesse a demandé au sac, le côté fouati. Pourquoi Luki si la tête que koya ko sakola na réseaux sociaux moi te que ça chantage le quoi botika na maboke na bino ya noir et blanc et ko ki ça na 1 million de vite allez boni bo parti bo potasi la bisal buzoba ba comédien botika mutema mabe nene ya bado yi ba lelo te muyibi ya nene eza depuis kala maintenant so bola na biso na vision plus bola na bien. Bonjour, bonsoir, ça dépend à Bozolanda Bisso, c'est votre humble serviteur Jerry Kobetox, 207 de la presse, préfet de discipline, Bati Lukobu de la presse, et puis Kobuka Nate IGF de la presse. Parce que, et bah, comme Boba Kopé Sangai, bientôt, bah, Kopé Sangai, comme Moussou Moukou, à Moko de la presse. Merci beaucoup à tous les fans, il y a Jerry Kobetox, Obolingaka, émission Loba Vérité. Émission Loba Vérité, et allez émission à peuple, Moro Belara politique, Moro Beli culture, musique, théâtre et puis tout ça la découverte makambo belé na émission Loba Vérité pour être tout informé bino bandeko yo bozali mosika lokwa bozali pemé na biso boyo kaka bansango. Merci beaucoup na abonnement na bino bozo s'abonner toujours na chaîne na bino Vision Plus Télévision. Merci et na la patron na Mama Bella Dinganga moi c'est Mwindo sans microbe. Merci beaucoup pour l'opportunité et puis merci beaucoup na notre coordonnateur Trésor Walukong et Moussa Lezo Salama toujours na Simaya réalisation et puis montage tozali na Jack Kanangila Muluba moko ya taille ya mbinga. Merci beaucoup pour na musala et lelo Jerry Kobetox nazali ngamo côté na plateau na yambeli bino Elombe CC. Elombe CC boyebi bien Clarisse Plasma to solo la naye soki koza la condamnation yende mutu ako yeba komema biso na émission oyo mais ngai na ye na idée to sala analyse parce que ngai na yebi idée na yete to vandi kaka boye porte fongwami to ebite internet eza nini basa na nzambe bakomi koya komema makambo oyo bakoki komema te na internet mama prophétesse moko abimi a prophétisé pour ndeko na biso asalaka cinéma asalaka vérité ya cinéma Beckham oboyebi aye koloba makambo ya somo devant batu ke amona kaena miso minei amona kaena makambo ebele lobi wana. Alors tout ça sur l'angona Elombe CC Clarisse Plasma et puis deuxième sujet affaire escroquerie. Escroquerie zo continuer malgré ba lobby que bango batangi 150 chaînes oyo ekotanga ba kombo na bango ekotanga ba kombo na bino tendenge nini bino moko boko luka makambu bozoya nango na internet. Il s'agit bien de Neneya koto lisusu a escroquerie beauté mbongo ya ba publicité ba pesa kaye afuta ba chaîne nyonso tout oyo afutaka nzoka ne mbongo ya publicité ko makate. Toko tuna mituna oyo pa Clarisse Plasma to eba soki ezali nini. Merci beaucoup na Adricha Motometre Beba Zibeba. Merci beaucoup na Mise Misenga Motema Emeka Ika Embeli Boula Diama sponsor officiel ya émission nanga Loba Vérité. Jack Kanangila na prononciation de Kobenga Kanangila mais Kanangila. Voilà to beko tu s'as déjà invité na biso du jour Clarisse Plasma Elombe CC. Bonjour. Bonjour Jerry Kobetox, bonjour na la patronne Kolocheno ya Bella Dinganga moi c'est Mwindo hein elengi quoi. Na ndenge na ye na etalinga na ye. Bo bino bozala raso le bibo
Akomo senga po bino ba bata buzo ba no bongo ba bongo ba komisa akomi akumise ka po seke so moni bongo seke akabela ke to azo senga bango ba za bongo ba complexé. Bonjour na ba abonné na biso tout ya Congo Vision ezaka Vision plus bolimbi si Vision plus télévision RTNC TV5 donc Télé 50 Télé 50 merci beaucoup na ba tout aujourd'hui ba landanga. Merci beaucoup na ba Zozo, merci beaucoup na ba tamotema mabenyo so pona yebi ke tibo tika commentaire po tali po sakotala nkinia o tika commentaire bo tika kala te ba question eza yo ba réponse eza nga ba bombe nyonso na obimisa ezo ko engager nga. Mais là on a bandina tunuka moni na bandi miso na songi au changer bague mariage mikolo non c'est permis d'argent pour pas mon conduire pe mikolo zo la ta argent. Mikolo to sepele za la bongo pa. Est-ce que si na bato batala roki oza mari? Oui, na lo barango na bomba yanga te. Bato bakama o ba isa bato su bakama ya solo pena za marié, pas plus mobile ngo za hollandais. Oh, ya solo penza bongo. Bongo makasi. So fingi ngo bili bumulanga za la nduta na tombole la mbala Alexis Libumu. Olobi lipeka na ena lipeka. Mais na za marié légalement. Oui, Hollanda tchaki temba kene na komina bandal. Amoni pena ke saki ya solo. Bon na internet eza internet. Aya boulot. Na ndaku nanga, na foyer nanga, na vraiment mère de foyer. Ono se tika lisko soto za o charger nga mitraillette, nga la zui Uzi. Période za rappela ko sambo na ko piquer ba crise. Po afoka nga mutema, ba ufinga mobali na yo. Ba fingi leki no so leki na kufomende ba fingi Christian Luboya ebembe ba kundi na sama beleme ba fingi donc ngapende na zabe na vani na 11 na bato ba finga ba sekaki ngata na kufelaki muko pape ba kokufela to ye moko akufi soki ebembe la mukaka au sentir et l'homme c'est voilà to koti maman en entrée de jeu actualité du jour au jugé neni comme on a prophétesse à tenir ba propos mo ya boye na média que Amoni Beckham batuño surtout ba ebita tolo ba Beckham ba ebi mutu na lobby à tenir ba propos mo ke amona ke na misu 4 il paraît-il azana misala mabe o sali analyse nini ya komona prophétesse mo ya bomu tala yo soki prophète eloko ngo mononi eloko ngo ezo la monde ezo défiler na internet bazo publier eloko ngo so déjà so mama na ebiso yo soki soit déjà prophétesse soki nini oza utilisé par batama boké oui makamni nozolo prophétesse abimi ye moko azolo ba makamni ko misu batama boké ba utiliser batama boké ngata ngambu wana ba futi yo mbongo oya ole comme no pesa ba professionnel c'était keba na yo na ebisi yo oyoki ngala biso keba na omoni poni bino ba comédien Jerry Kobetos pour ko supporter succès ya muninga te naza mopanzi sa na memi oza double sim to za double sim te plasma respecter ngata na plateau na mopanzi na respecter ka bela dinganga na trésor wa lukongo na cameraman na simi camera po so abika teka fini ka ton to ba otala biso souté donc ngai mona mbwa yo za mona mbwa te mais ozo représenter ba comédien nyonso lo kwa o mitié mo na plateau zwinga o ba 25 na kiti o yebete ke na balukelo. Pourquoi bino batama boke boko supporter ba succès ti tango ezalaka tour ya mwana na bilamba couleur ebele ba câble ebele na maboko to ba câble fi wana ngenga te ti lelo fi nini wana fi wana zozo wana ti lelo ni fiancé ni mwana mais mabele eke koma minene nzambe internet mutu pasi nzambe comment lobaka kotanga komunete kasi na tanga komunete pona ko fula ete pona minso Beckham nde makambo Beckham nde makambo. Donc c'est que yo zo tenir rigueur na ba congolais baza balingi shit ya Beckham bango ba ko ndeko supporter grandeur ya succès ya Beckham ti problème ezande yango wana omoni eloko nyonso eleka na kati awa tie comme prophétesse abima ndo sakola lisakona lo kuta ya fuati oyoki lisakona lo kuta ya fuati keba ba comédien ba fouti mbongo ba utiliser ye ba yena na réseaux sociaux pour salir si la bisalu papa bisalu aza mukolo makasi bana ne ba memisi na bakoko akokufa te yo na mona bébé ba boti lelo akufite soki papa na kufa comme ke bisalu nda abomi papa na yo zo juger ndenge nini pour amoni ndeko na pe kotamboka ne même likanisi tendance di bingalobi est-ce que tant azwaki professionnel il fallait lukasila et non qu'il y a na média mais oui
mais oui, est-ce que prophétie ya mutu? Tant musu pesi nani beka mayebi te kasaka na 3e œil oyo azoloba. Soki yenda yebi yango peut-être balati se yango na jalousie batamaboke. Toto tshano na anglais, wanto ke nonga lonte ke alobi mabe. Pourquoi luki si la te ke koya ko sakola na réseaux sociaux? Moi te que ça chantage. Au moins on te que ça chantage. Eza buzoba eza kotere eza linganga ya batamaboke ya mitema mabe mitema likundu lokwa botika na maboke na mino ya noir et blanc. Et quand il s'est un million de vites, allez bon niveau partout pour ta si la misal buzoba. Tala comme état sunga la belle dinga ko banga na otenga na otanga comme si la ponga na sunaza ba cook. Et là vraiment comment na ça. Ah donc nena yambia wana yambia ba cook. Oui, naza moko ya bato ba soutenir. Limi yango za abaku. Limi yango makasi nga na leta 50 francs si la te nga na soutenir si la. Oui pourquoi? Pourquoi? Bandanga na yeba si la na mona mutakala esteflé na réseaux sociaux. Bandana yeba na mona eska oso na mutu te. Ata ya tournage va filmer ezate. O azala nga contredire nga aboka na réseaux sociaux. Ba tikali au moins ma vidéo. Ba batikali nga na lia na ba honte na melana ba honte l'exception ba to pesa na ba ombote. Voilà. Naza problème na mutu te mais na lobi ndeke za motema mabe. Balingai ba mona shit ya Beckham. Lokola ba moni ke Beckham akwei. A mati bango ba okendo dinda ba on ba théâtre zo simba te totala ngo. Et surtout le sous a outi ko tourner film na ni ndeko na biso ivoirien ndeko na biso ivoirien a tourner na ma famille ba auto tourner peut-être yango matisi sous mafuta boyete. Mais oui, ngana koma wana yondo précédenga. Ngana koma wana. Ngana yebaki kate tiba si la auto sala tournage wana na Côte d'Ivoire. Na yebaki ngo sur tokolia na wete tokolia bona nete likambo fe na go. Li tokolia na wete tokolia bona nete likambo fe kwe. Likanisi nga pela no réseau na na moni ba photo na moni ba vidéo ba nini ba direct. Na yebaki likambo ekoko. Super mati mafuta mundele wana ba publier na Facebook wana. Mundele saisuni mundele babika la mingi te bazo bala na Beckham et mundele mo na mbongo ebele babandaki nanu ezana film moko sila a tournaki a saki marié na alliance na Musapi bango ba bongoli yango sila bali en cachette abengisi mutute abombi mobali na yebo na bona nde bango ba keyo créer nini ebisi bango est-ce que biso to kondima mobali o sila bisalu a relaxation ke mobali o ngana balani na ye yeyo oya bango ya ko supposer kinia toboyi ki motema mabe soki ya lakisi mundele mama yo poza mwasi te tika ko vimbisa mabele ko mamine no yo melisa banyao plasma obebisa émission na bebisa émission ni na lo belo ko azalite na mona ke tele ke pa mikope kuna te la te robe mo bebisa mabele binene na lo bate azai ma bongo moi so a compter jour abonga raté o asalini asale lo te yende azali à la base ya nyonso ezole kana réseaux sociaux. Ah bon? Et le ngona linganga na ye abatu baliaka mabele na tournage na mipiko ya makala. Ti tournage si la rolia mipiko makala ta ya 1000 francs to ya 3000 francs. Ah bon? Eh mais oui. Na théâtre mutaliaka mipiko makala ça. Oui, mususu aliaka mabele to liaka ya bazemi o. Mambolo ba clair c'est ce qu'ils ont maîtrisé en place. Ils ont maîtrisé on attend combat mutu. Oh miyebi a olanda biso yebi. Donc to meka okanga sujet oyo bref eza mutema mabende bazokotela. Eza mutema mabe ya ba comédien na o marché ba mona ngati. Ba comédien na ba comédienne mo tika mutema mabe. Na tangi komba mututeme na lobby na en général. Oh yeba azomi kuti sana kati ya likambu oyo. Oh ezali chantage bo sala sila bisal po bebi sa image ya sila. Na yebi silo atake Abakouk na lobby boye ba comédien botika botika mutema mabe na mukili batumbele batambola nzela moko soke simbi soke ezo simba na ngote esenga ke muto mtake nzela ne o akena gauche o akena droite si la kena na droite na ye bino pe bokena gauche na bino ba bazana sila bana sila ba pe bazana epete bazape na yete en tout cas baluka moye botika mwana batava na kimia yo prophétesse yo akindoki o solo ba makambo oyo soki prophétie no ezaki bele ya solo si réellement observe Nzambe na ndenge ya sincérité. Olukaki si la tepoani. Si la na ba bureau na ye, pourquoi olukaki président elombe tepoani? Que président elombe na poste na kuta na si la Nzambe révélé nga makambo. Muta boya ya si les ama boko mutu no sele tinga na za numéro. Pourquoi ko luka numéro si la te ko benga ye likamba prophétie muta boya ngote. Prophétie na ndoto eza ndenge moko de roi révélation de bapesi mutu. Ba boya ngote na yo ka yo na nuna okele pesa na papa na molimo na consulter papa tela prophétie na zui ezabo ye pa koti prière atu na nkolo. Popiso do sambela Nzambe moko. Mais ko ya nango na réseaux sociaux eza chantage.
Et ça, comme baby, ça image ya mutu. Est-ce que pour Nayo, Clarisse Plasma, tu aussi lisa, maman, mutu passi. Est-ce que tu poursuivre peut prophétesse? Oui, Nana Roloba na Bekam Boy a traduit en justice. Oui. Zote abotaou te a BBC réputation ainsi là parce que azana ba relation na ba libanda mboka azana ba relation na sur place na mboka na biso azana ba relation partout pour la nini koloba makambi azana troisième œil azaboy azabo tout ce que cité wana oyebite que BBC image ya mutu oyebite bakangela ngo mutu ko sala ngo prison oyebite ma prophétie ba ya l'état bandima ngo te si la bisalu il faut traduire prophétesse sur la justice. Funda ye tinda convocation beaucoup d'années na parquet. Président le mazana azali nani avocat ya ba comédien. Akende a se présenter dans le tribunal. Bon samba na apé sa ba preuve ya troisième œil. Soka bimisi yango te place na ezali na vungule na Selemba. Ah bon? Ah oui hein. Voilà, merci beaucoup. Le temps que Clarisse Plasma soufflé moi mouké, j'ai sali à passant tous les actrices comédiennes par rapport à Clarisse Plasma nenga zoloba so que zali muté ma belle comédienne ça n'engage que Clarisse Plasma mengana non nazo banga tenga zali nga fona za au milieu du village tenga ça ma casse na za au milieu du village. Merci beaucoup à Belleville Belinda Mamani Mama, merci beaucoup pour l'appel nayo. Merci beaucoup na Yemoko Elise Salumu mwana muswahili ya mbinga pe ya tai. Merci beaucoup na Yemoko Bekam na pesi ombote wana etanki mopandi sango. Voilà, Clarisse Plasma internet oyo toyebite toyoki wapi affaire toyoki ka boye porte fongwami Moura de la presse aleki na direct azo dévoiler sous escroquerie ya ndeko na bango moko bazalaka na ye nene ya ndenge ya escroquer bambongo ya ba publicité ya ba lekechu atangi ba Joyce Mania atangi mwa bato ebele. Clarisse Plasma etanke mutu ozo juger makambo wana nene. Est-ce que tu as vu dans nos vidéos? Ouais, natalaki yango na landaki yango bande bande parce que nga lingana za la page na ngana na ba news no sonné ces olekela ndeti bato o nene ayibi mbongo o escroquer bango mbongo ba kama muyibi ya nene apo bakutene na kimukolo ozoye ba Jerry Kobetox mais ngai so ba bengi nene ya muyibi na okama ngote pa nene ya bandiki muyibi ne depuis za mwa amuke na ndenge nini yo ebane wa o na yebi nene ya très bengana nene ya tokoli quartier moko na Mbinza. Oui na nene ya tokoli quartier moko na Mbinza na yebi nene ya tanga zoki mananu aoki mananu mabele aogumba mukongo boy mama bango za avocat na nini aoki mama mabele aogumba mukongo boy ando Plasma émission oh ce que son abi mabele beso comme tabou continue bato ba na biso ba comprendre continue. Bon pour faire expliquer bien éviter ce qu'on a le bandeni o le bisanga nzoto o kim sanga ba argument te loba na monjoro côté la nene ya na Mbinza na yebi nene ya kala na yebi nene ya kutu na na diplôme d'état ti. Oui nene azaki camarade Christian Nabiso akufi oyo azalaki camarade ya Gloire Nabiso ozo comprendre nga na yebi nene ya lelo ti nene ya bando yiba lelo te muyibi ya nene eza depuis kala maintenant so bolanda biso na vision plus bolanda nga bien bo tira attention na bino très bien bo kama muyibi ya nene ya lelo mais ngana yebi muyibi ya nene ya depuis kala mama bango zo bokola bande baleki na ba benge yaya bo nene ya benga ba maleki mais mama bango saki leki ya koko ya nene ya donc bana na ba benga donc bana na bazaki bana ya mama leki ya mama na nene ya omoni mama bango tanga kufi na papa bango mama wana mama nene ya José azui bana na ba boko mpala bango yana bango liboso Mimi Rihanna mususu wana bosani kombo na ipo talaka mwa kala. Vous comprenez? Bana wana bazaki kozala victime ya muyibi ya nene ya nanda kuna bango. Nene ya yiba mbongo aoki kabla mwa mibali ne ya mike na tawana. So yibi mbongo mama bango la ti chapeau na bana. Talaka so boko la bana batu. Mbiloko ebunga nanda kuna obanola tsaka banana. Bana ba leki na souffrance makasi na ndako ba nene. Mais Dieu est grand, lelo Mimi abala mbali ya malonga, Mimi osala na Soficom na Soficom wa munene za na nini na ville à la gare centrale azape caissière
Neka nza batika bana bitikete mais bana na baleki na souffrance nene ya nyoko libana na boy nene aso ayibi ayiba voir même babijou ma bango aso ke teka à l'époque nene ya muyibi ya kala nene to kotia niveau moko na ba diango ba caradies ba miyibi ya kala minene wana nene to kotia nene ya po nene na bana yiba intelligemment français na munoko oyiba nene ya muyiba kala donc ngala ko kama muyiba nene ya te mais mabemo ka salinga pasi po nini yo moko yeli bango cop mutu abimika victime eza colox publicité ozomona po rit bota ebeke na pesi mbongo nanga publicité nanga ezoleka ba sala nga publicité sa nini po au retour ngala sa nina so ba client nanga to ba client nanga ebele mais nene asa nini po eloko ce que so comme ça nene ya oboti na ko bota mais muyibe otika te c'est Stéphano ko yiba makasi. Alors, ça va mouiller koleka yo pour niveau koyiba non so yiba ba grand montant ba 85 000 balles pardon ya obi ko so bangi sanga mouyi o développer mouyibi do baninga na ye wana no bazui vous comprenez ouais est-ce que ba mbongo ya publicité bazui non ce ko poani pona nini ma ponga na chinois it ante to za pesu so abaku on a double sim bazui Feba sala na bongo. Comment Karina loba? Karina loba makamo ezala mama solo. Mais bango ba yaka opesa Karina nani raison na sima ba dégâts de salami. Neti nene ande escroquer. Bon so Karina esa bango nene aza muyibi. Aya na ndako na kuta yiba nga soutien mais koka ete bimisa ka ezoeka koto ndambu ebomba ka kota ba teton. Koto no so bezala te biso ebimie ana sama peka balinga bandima te. So ebisa bango ke Karina nani nene ayiba nga sandal balinga bandima te. Mais siko nenga escroquer bango ba mbongo. Ponga tanga ba komba bana na te. Atanga ka ba kombo na bango te. Malgré baba nenge na yena Karine mais Fivette Mayamba et que na nango bien. Donc bazui penda yo kasinga na lobani. Asali bango bien. Conclusion donc c'est que wana to moni que o tsepeli na olikamu nene aza muyibi. Mais soki ne na sepeli sko obisco po ni po escroquer bana ya mano et ça nga passe. Po ya mbongo ebele po mano nga na problème nité. Mano moi ma campagne nga moi ma campagne. Vous comprendre? Mais si connaît si bango nene a yibi ni bota ne kirin kuna belande nazo sepela nazo sepela makasi bena siko nani mwasi mobali siko osale émission na poani yo mwasi mobali osale émission na pona nini osala ngo poani bino bokumisaka bozak libota sude kika na nini ngana ngbungungu ndenga escroquer bidonga na sepeli ce que j'ai Karine me escroquer mutu mongo ebi ero internet nenge ngosala ero ata 1000 analyses de ce salami déjà nene a le roi c'est l'autre côté nene le roi c'est muyibi ya kala pas sa famille bota baza na braza azana kichasa bato bazo se poser ba kichasa wapi nene ayo longo ozo yiba mama na bino masumu asala na mukili mutema mabe na ye josa zaka mutema mabe so akuti mutu na mbikiti na ye avande lengo ko tindika mutu mutake ko ya kuna a faire souffrir bana na ba mimi ba nyoko bana ndako na mama na nyoko ba makasi mimi sa kola bimi mabele mama bina obeta ko te bilamba mama na bina zo mériter maladie azo bela on les a punition nzambe oyo kanene po batu musu ba yaka na internet yo ba yebisi ngate wona sama mwa mona viva o ngala yebi ata to komi na letanga na tema ba oui ma je za no nyoko ba mimi na ba riana ba nyoko makasi nene nyoko ba makasi ba oni ke nene atina ba soutien mais otaliba na ba kitoko moko nene ya makaku nene ya mutu te voilà tozala simangonga ba mo je ba lega na kitoko po nene ya bonobo voilà tozala simangonga bref to clore ke bazui ekirili bota bazui ekirili ndika bazui mikwa pate ki mabela mama ba mi sombe azwa mutu ka nyongo azutela mbali biye po ya suki sa tembe internet azui voilà tokomi na suka vraiment émission ba vérité ngai mutu pasi mabela dinganga tinela bakisa mutu pasi ya poto internet oyo ezola lisabiso te tokomi na suka passage na ona émission ba vérité lelo bato bako retenir nini à propos ya deux sujets ya liboso na ngande ya muyibi pona sala promotion muyibi nene bato bayeba te nene azaka muyibi nene aza muyibi akala mutu nyoso ayebi nene ozaka na nene okoto ya nene ayebaka nene azaka ngwalima tamsu lelo po ayibi mano a escroquer ekiri libota yo kasaka kimoyibi ya nene eza ya lelo kimoyibi ya nene ekobana te ba 8 ans
Est-ce que vous avez Kirina et Kirindika. Donc 3 personnes derrière c'est Mérite Beauté, Mano et Kirindika, na li famille Libota. 4. Donc Binoko, Bokama qui m'a néné, Moutou, Azolinga peut-être qu'on approcher Néné à l'avenir. Yeba que Néné à Zadea Mouyibi Bandakala. Si comme Moutou déjà au coopéra qui n'a Néné, Yeba que Néné à Za Angwali Meakala, ya pena au Koba Mama Kinga, Boba, Iba, Bazandu, Baville, et zo bijou au Kanga papier au Néné. Néné a l'équipe en expérience. Voilà. Alors pour la sujet, monsieur Soua. Pour na Nderolanga Bekam, Nana lobi Kangisa prophétesse. Maman na ebi ke pour y badresse à Moutouna qui s'assoit. Et ça, on dit comme on s'embâtit. Il suffit kaka. On continue un message si comme na boy otanga ngoa. Bala singa elonga muto yo, bon selon muto atine nga message. O azo sala ke babundisa si la bisalu. Mais ko lo bango te ha, ko lo bateta le longa muto ngo ba publier na page omoni, ba bia yo tika vi ya si la bisalu e pomba ya scène yo na age na yo no kite to ko publier ba photo ya ba belle famille to ko sambisa. Ko lo bango na internet te omoni muto ngo ebi pe longi. O bi ki kaka po kometo que so bondela nga yo. On yo kakoto sali bonga na taka na sino mwasi na o tala sima mabo kilo no poza mwa mbali na zui mama bo kilo na simi ko bimisa bendi mais sinon niama bino bonga maboma wani sila ko funda na nu prophétesse fuati wana pola église pola yo na ba professionnel pola na bino do kabula mabota bat aba na no funda ngalo banga suki zaka ka funda prophétesse donc ba okoma na tribunal mi na lingi eza la parquet kala mpoto ya. Pour ça, on a mis Kalam, on a zoomé. On zoomé, on a chassé l'image. Voilà, à travers l'émission. Ouais, j'ai salué ma copine chérie, Véro Sambili. Véro Sambili, on a liangou chaque dimanche. Véro Sambili, donc, où met là ma copine, où met là à mon chéri, les papas de mes enfants, Dodé, Mavoumi, Jean Pedro, Montonanzambe. Joyeux anniversaire à toi, mon amour. Tarara yo quoi. Matebele bakama wabi. Les kajera liboma na bala pende solo. Biso bata maboma neto ma bala. Bino bata sérieux. Mamelo. Tout là. Bon, c'est beau ça, maman mabe quoi. Viens nga kandanzambi. Elle nzamba mukelekete. Le blanzo la kandanzambi nzamba mukelekete. Oumela la ngwende na yo. Michel Diasonama ici et comme maman Antocha numéro à ma fille chérie Victoria Mariné la Camillenne d'Endoya Jori Kabatox. Nasuki nangwana. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était Clarisse Plasma et Lombe CC. Tout ça, une analyse. Bon, mon analyse à condamnation à condamner. Et puis, joyeux anniversaire déjà. Il y a une sœur Nabiso à théâtre, Teresa, fête qui déjà lobby. Joyeux anniversaire Nayo. Joyeux anniversaire à tout le monde. Oyo bazo fêter lelo. Et puis, condoléances dans ma famille Nyonso. Oyo, bo perdre bandeko Nabino Nzambe na bolingwa qui ne ko visiter Mitema Nabino. Merci beaucoup à le jeune boss Gloire Mbaya, leki nanga ya bolingo ya motema mikolo zo bomaya na bataille. Merci beaucoup et puis merci beaucoup na chérie na échelle la kupula wazaka toujours pembeni ya Gloire Mbaya. Merci beaucoup na Zakle Bogar na biso famille. Merci beaucoup na Darling Love la canon na mutapesa ya mwasi devoir bébé moraza na beauté ya 45 bébés bazole la voix différente na maternité. Merci beaucoup na Mama Bella Dinganga la patrona mwasi ya mwindo ya ngolo sa microbe. Merci beaucoup à Daninze la Dible et puis Maman Pasteur Titi la source. Merci beaucoup na Drisha motomètre be bazibeba boutique ezamoko bokendeka na isangi la na bloc wala bokomona création boucle bateka biloko bato misumikete ya poto pene ya Belgique Blandine Basele Yaya na Hervé Basele et merci beaucoup na Chic Mampouya na assistance leke batuya Dada Génie. Merci beaucoup na Jack Kanangila na réalisation na montage kakaye. Quant à moi totiki binosko bo polémique bokanga ba laptop, bokanga ba téléphone, bokanga ba écran plasma. Ceux qui besoin na caillou, to besoin na métro, to besoin partout et si ka bozali débat ce que ebana. Après mission bomoni ndeni. Mam to lobi to kosi, to côté dans la prochaine occasion. Bye.